Fallait boyokana. Basal ba décaler kango au futimbongo, sauf que mbongo bazong s'arrêter bo décalango jour no ba regarder le jour. Exactement mbongo na bango bo banga ke nso bo décaler jour la muka. Je ne crois pas. Ou bien bazo banga so bo décaler jour moko la muka. Na ndimite ba ya ba kufa. Fallait bo décaler jour toleli bango bien. Ko toleli toleli bango ndenge na to toleli bango ndenge. So yo zo banga ko lo ba comédien. Mais ya biso zo lo ba. Na zo lo ba comédien, na bino bo bino tout ba comédien. C'est épisode de comédie, c'est tout banda qui tourne la logique. Dans ce banda yo ba décaler jour. Tant moment que bon ba misa même jour na bino bo décaler bino. Et ben benye so bo décaler jour. Et ben benye rolamu. Mon côté. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de ba collier ça la 2 jours livré na Kinshasa. Enlèvement au Pelé. Donc il y a vendredi au plus tard mardi bozana yango. Petit colis. Grand colis. Pona. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Solution Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. On a Dadi en même temps, donc tu es pour 2 personnes. Evelyne pas avec camarade Nanga, Dadi a kiffé Nanga, Moussala Moro, donc on m'a balé, paix à leur âme. Donc des fois on manque les mots à dire, mais bon voilà, oh et commis, tout ça. Tu commis si quand on a mis la maramne, on est commis. Bon souvenir ni Yamala Motika on a Dadi qui t'emballe. Dadi et Evelyne on a très bon souvenir, on a bango. Dadi a un mouton proche et puis Evelyne a serre Nanga peut tout ça sur la bien, sur Naza Nakin souvent. Mais bon, merci beaucoup. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci. Peut-être nous autres déranger comme une souka, et ça normal. Et ça normal. Pour l'anga, c'est normal. Pour nous, la qui, d'après moi, nous trouvons que c'est normal. Normal, mais ni poison. Sont des autres circulés dans le monde. Bon, na habité ceux qui ont la preuve tangible au lobby. Après on a bon. Ceux qui ont la preuve tangible alors tout sauter place one. OK, merci beaucoup. Merci vraiment la paix si mambote na JKB la banque populaire azolanda biso. Oui, bazolela na biso. Bazolela na biso na mikili kuna Jires Kembo, Pati Kembo, maire na biso, Blandine Pemba na peso pe bambote aolela na biso. Donc japonais Okito Wabelo papa linge na Lyon aolela na biso. Donc merci quoi. bato bazalaka bazaki na kati ya commission ya organisation ya matanga oyo ezali ka bato ya ANTPC. Donc
question on a beaucoup na bato NTPC ne ba ko répondre dans bien. OK, merci président. Par rapport à organisation Tomoni awal susunde ba comédien ba eto ki ba obi podium batela ki dadi kitamba les bien te bobi il faut cotiser les sous $5 pour ba kende ko louer podium sous pour ba tsawana par rapport ya nyos wana yoko kolobani. Bon netinga personnellement na piaté. Wani. Ah, mais pour bon ba sali makamba sali ba organisation mabe comme na suka biso to tcha sous ba $5. Comment te to bi mabana mike. Le quoi bango ba we la ki ba za na kata ba il y a commission, il y a organisation. OK, merci président. Merci. Akufi na maladie ebele toyebite. Dadi précisément akufi vraiment na nini. Soki tokoyi koyeba po ba misu balobi akota ba kisi nganga to zalaka. Akota mambo bele. Dadi akufi na nini. Oh ngana yebi ezali cancer et estomac. Mais artiste soka kufi ezalara bongo. Même à Tobeli. Donc même à Tobeli ba lobaka ikozana sida. Bon, ngai baloba ke o na beli sida. O na kufi na sida. O na sali soki ndeni ngai loko wana e lobela ngate. Na yo muto ko kufa na fièvre, na yo muto ko kufa na accident, na yo muto ko lala ka pongi bo kufi. Biso nyonso tozana deuxième vie. Autre que nous vivre après vie. Pression na yo ezanini ndenge artiste et comédien bozo kufa. Pas si vraiment. Ça fait mal comment on artiste et comédien ne bazo kufa. Ezanini c'est dit à quoi artiste et comédien bazo kufa pour bamisu ba loba kufa na poison. Il y a Poulou pe toyoka ki poison, il y a Dadi pe lisusu poison. Eza vrai, eza poison ou pas? Ah bon, on a biso que si tout Congo a biso yo biloba lo bezara trop. Biloba lo bezara trop famille na ye. O bazalaki na ye na hôpital o ba landelaki ba examen maramunionso balobi na biso cancer d'estomac. Mais en ce qui concerne liwa ezanzela ya batu nyonso donc kalamingi te na rompwenga ba accident makasi uto salama batu bakufi belé kuna par batu na bazaka ba comédien te donc so kepe na beni au mona ke batu bazo kufa ki na ki kwitcho mona ke batu ba kufa partout batu ba odaye. Lelo journal lelo pe ezala ba mécanicien ba kufi ezala pe na ba menuisier ba kufi ezala pe na ba chauffeur ba kufi ezala pe na ba infirmier ba kufi parce que moni biso ka lokwa toza bato yo toyebani nde soki to kufi esala ke mokili yeba et puis bato ba mona lokwa biso ne to kufa ebele te ezala bato bazo kufa pe koleka biso bazali mais ezanzela biso nyonso dans liwa muta okimangwa azate te mutu etela simbaka mais na naturalité ya mokili yo yebi makambo na zolo bato ke de gauche droite te yo yebi donc mokili ezana makambo ebele succès ya solo ezali ya nzambe ezali ndeti ba biso bo ya nzambe ozomona yo moko donc tozo sila te toza toujours prévané tozo kendeka bien tozo respecter bato kuta tozo voyager pe ya nzambe ezali tozo pesa pe 1/10 par nzambe fezala quelque part na zamuta masumu mais nzambe soka tala bite mona o soki na bomi avant intérieur n'azoka pas naïe. Et donc cela veut dire il y a malamo volonté nzambe c'est bon mais oyo ko wuta na maboko ya bato nzambe ko intercaler. So conseil au pesi na ngamba comédien. To linga na to na bolinga solo, to na bolinga profiter. To sala na baninga mabete. To tika molimo ko bwakela baninga ba maladi. Po na jalousie. Po le mususu yo osombile msu car moko boto vélo moko bo effort yo sala le msu botikil panga famille. Il y a yébité mais directement calculer le mwana garçon wana ega lelo voilà tanti linda yo to loba que ebaki pe Evelyne Kamo Lopez na bandenge nyoso azaki pe mutu na kati souvenir nini ya malamu okoki koloba na monde entier bayoka souvenir nini tu garde na ndeko na biso Evelyne Kamo Lopez pe na wazaki nene oya Dadi Kambala Kamo Lopez bena mutu na ngai d'ailleurs souvenir ya malamu ezaka bolingo ndo lakisa pa na ngai linga nga trop tokuta na kana ye en dehors émission to benga na kana nyo za bilinda azaki mo mutu mo ba soso trop to ka moni fa dire akoza nele pska la amono linette mo ka bien fa zango ayebi ke mutu na ye donc Kamo Lopez alaki mutu alinga ka bien si trop déjà ya ko sepela à tout moment tango ayeko comprendre que na sembela na bima yebisinga briefi limbisanga parce que to bongo na bola ko za mutu ba système mais nazo kamande na mono ko bimela adena mono 3 fois 4 fois tokuta na 4 après ça la place muso prière ne papa na biso mutombo
ebele donc tondo ko partager moi mingi et puis on est ko encourager et puis soka yambinga une émission na valeur nanga yateka yambinga vite fait bi ko yamba tanti linda donc bandi da ko loba déjà na semaine qui linda to yambe dimanche prochain tango ya ben émission boye donc au sentir bena qui était venu Kamolo Lopez après ça qui linda makambo donc ça la bien donc bon pour na dadi dikambala ah wana ya na ngati mavuanga debi ke ba souvenirs ebele mais énuméré qu'à quelques-uns. Bon dernièrement parce un rapport artiste moko abina ngatala mutente na memie na cop na otanga kombonete yebi kaka pour éviter na memie na cop na memie ngamu na kena ye mais yake ko na ko balusa cop déjà que abalukela biso de c'est pas beau petit na ngabo tambola bien na bengi be mutango na yebi c'est nga veno pardon parce que azolela so yebi sote azole pour di kambala yi muta vérité alors vérité na ye yo kase songi obeto mais libre bo donc souvenir malamu za azaki toujours une ambiance soto kutani azo sexa biso et puis dans to sexe dernièrement ba yambie soki télé réalité mo pesi mbongo ola somba biloko tala nko asali age so mane safa tumbiango et puis likaya bwa sokoli onga nengo na kwanga ntesa na pilipila mbuma donc tika na la rebelle abi petit na ngai baba oza ba fi ebonga tika na lia mbongo wana voilà. Tanti Linda, pourquoi tout le monde a bino ba comédie funa la lubango na muta polémique. Yo za muta polémique na yebi. Yo za matanga. Soki bino ba comédie beaucoup feli biso ba journaliste to ka mbango. Mais soki biso ba journaliste to kufeli, surtout biso bo finga ba chronifuati, ba internet, boya kate bo sabotera biso na propre sort na biso. Na go répondre ko mbala moko? Oui, ozali au courant ya hommage na salagi pona ndeko na Kamolo Lopez na ba vidéo zo circuler au Linda se maquilla Lili azo le Kamolo Lopez. Sans informer tout le monde. Cela veut dire, au Talango, Baninga no Bazanango, c'est-à-dire, Bino bo participer à trop dans ma carrière na biso. Lo mona koye bisayo, nga soki na ye, nem so na présenter l'artiste mususu. Mususu belem so ayaki lem so yebi été. Ozomona. Donc ezali kambo mutu lem so ayebani pete musu pa yebani. Mais dans l'ensemble, to dit qu'on néglige bino de prévenir. Pour bata poto ba comprendre makambezo le kana kinda miso na morgue ezabino. Ndetsinga na matanga mibale na yeka ya dadi dikambala te na ye matanga dadi dikambala ya na ngai et puis na ye matanga ya ndeko na ngai Kamolo Lopez ozaki cher pona nga et coïncider bati yango esika moko fallait pas peut-être mais en réalité eux coïncider par rapport au programme donc na kozala tous les deux places pour na kolela bango sans polémique je serai là donc voilà nazo compatir na bino. En tout cas, il y a passé makasi, tant on a moni. D'accord, en fait, météo, grand frère nanga, président nanga, la PC Bambo Tebele, puis encourage vraiment Nenga Zobela. Tant que ça qui accident, l'aime sous baïbi accident au Nenga Salamakate. Accident oyo, à côté que pitati, ce qui est compliqué, abana ko ya pa nanga nanda. To benga ni fala za vizangola. Et après, on a expliqué ngana na palin. Ayi bon ça va na moto na zoya. Na moto azwaki pour accourber le col à moto azokota première ri ne car moko et tout aki non toujours solo na ba ma vérité déjà pendant le bac c'est-à-dire tant ou passe banda qui j'étais là les gens pour nous faire comprendre bino hôpital azalaki dernièrement avant kota place azali tant qui compliqué qui donc pas sur ne utaki jour azoya pananga donc tant benga na razo saba jabile ki na panzani le kolo boye nenga na démarrer car maman na un hôpital. Donc voilà, nous allons compatir toujours na passe à nango mais abikaki et après Richid de Salami ba pandi sanga kufinga pe na banga ki meto comment ko banga balobe akufi oko benga nano tuna po muto to lingo tuna aya o mono suspect siko ngabe na banga ki na bi o makambu nini o na bengi mbala moko sipe masamba tana o benga masamba ba ko bazana ye na y passer nga vie ça qui passe parce que muto vanda ça la concept ya photo a publier muta kufi est-ce que dans la motema bana na yo obokola l'aime sortir de l'autre côté. Donc, Babès ya Bouzouba, c'est pas bon. Et c'est nga na sala sixa base. Oui. La tunique question, nga sala sixa base. Non, ils ont mutu na mutu azo dépendre o azo sala. Batu oyo to bandina bango tu kala. Ayebi yo to participer tout na makamna ngebele pour le lezala o ezalelo. Oyebi donc tout ça nzambe liboso nyo surtout na sima. Nga plaisir na ngezali nazo banga ba titre bokotiela nga yao. Naza na sentiment ya tristesse et puis ya kanda, ya tristesse parce que na peur de débat tu nga ya parler. Ya mbula na mbula, j'ai fait 26 ans na boulot yo. La bandi musala internet ezali te chaîne numéro RTNC. Donc na mo la honte ndo ba ya. Mutu nanga, batu nanga.
C'est un sentiment kanda parce que des stars en boko yo ba corporation na nous yorani bien te bochon jour moko. Au sal ba ouais la po ça de Martin non. Place on la muteza moko te. La place on la te belé ba fait les droits. So yo c'est lo yo na bandi. Te na kuti on te le dépa moko ça mi faut fa ba yo. C'est le toko to te be malade. Bon, ngana web soke. Bulanda ko tigi maloboke pe be malade. Na tiki malobanake e bembe ya Evelyn na Dadi Dikamba. Ko si pour la titre quoi mutu moko. Oh. Mais nga za journaliste. Biso sala yi Ah organisation donc na biso. bemenge bima. Yo bemenge bima le bola te Dadi. Oui. Ah. So ya Dadi. Comment il est comment compliqué déjà. Je te dis, tu regardes des stars de makasi boete. Photo ya moko lelo moko mukomususu. So yebi photo wana ebuntu eutu. Hein? Faut déjà bateau balandi biso po biso tozwa yi programme depuis bien avant. Et bien ngo que ya Evelyn les aïli boso. Fallait boyokana. Basal ba décala kango au futi mbongo, sauf que mbongo bazong sarate bo décalango jour no ba regarder le jour. Exactement moko na bango bo banga ke nso bo décaler jour à la muka. Je ne crois pas. Ou bien boso banga so bo décaler jour moko à la muka. Na ndimite ba ya ba kufa. Fallait bo décaler jour toleli bango bien. Ko de toleli bango ndenge na to toleli bango ndenge. So yo zo banga ko lo bamba ba comédien. Mais il y a biso zolo ba comédien na bino bo bimino tout ba comédien. C'est biso do bimba comédien, biso to bandaki to yena logique. Na zolo ba na yo ba décaler jour. Ta bo mo ba misa même jour na bino bo décaler bino. Et ben beni so bo décaler jour. Et ben beni rolamu. Mo côté. Est-ce que ça les sili? So ba le na verdo mo kunda mate. Et ben me pona la marolata. Non mais maman moi c'était ba kunda la place salopette mbali. Comment ça comment mo ko na bango ka. A ça la plainte au monia mo ko na bango. Le bas kilo fa ko kabula jour. Hôtel était même pas dans l'événement puis ma casse lobby. D'un côté musique c'est qu'on a pas tout mutu moko robeta fali. Tout le bani. Donc tout les là on attend to kuni on attend la porte qui fait la musique. Pour moi tu sali moi cotanage moko boy. Ngale menge kufa na hôtel ya la rawana. Au pousse à jour. Bina filé. Tu connais pas battre ndako na tika maloba na Evelyn, ta ba bisinga bankomo na bengi sur le téléphone na ke debi bembe. OK ça moi beta pa ma monga venturier. Yo tika maloba nini? Na ke bembe Evelyn. Na kuma no ba beta tous les deux na bengi sur le téléphone. Na be na ke so bembe ya Dadi Dikamba. Wa bi pa imoko. On a parlé ba mon artiste comédien. Chef, faut arracher chasseur. Seul le beau c'est la zéla. Vous zélaté. Ah, faut jouer l'intelligence. Marc de chef.
Mouna Kangira Moni. Nous avons un ciment qui est à l'aise. Nous avons un ciment qui est oui, bidon, bah, réponse, mon rôle. Comment la chaîne aux autres, oui, m'arrêter. Bibo Tata, les professeurs. Pardon, vous m'attendez là, pardon vraiment. Pardon vraiment, pardon. Vous attendez mon panzi, hein? Vous attendez mon panzi, pardon. Sensibiliser vraiment parce que bon balé basé na morgue mon cas oyo morgue N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.
www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakolier, ça la 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Pelé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Service d'Inter Express, comme ça. Inter Express à Paris.